Merci Basango Zaï Belé, Balandignon sur l'océan du Congo. Et l'autre zone est Sengobing Yokota Nabino, na émission Nabino, na tout sur la pona Moga Congo. Ni tout sur la pona Moga Congo, Bissonion, Stoyebi, qui est non, sécurité à Est et à Moga Nabiso. Ils ont vraiment trop préoccupé. C'est un mois, Bisso, jeune résistant, Bandeko Merlin, vous, Bandeko. Lumumba bandeko bobo mulele bandeko tonomi menga o nazali ko lobela bino na mama aussi tuza na kati ya pour se préparer pour na activité ya le 30 juin oyo boy Félix Tshisekedi ya na kati ya biyenga oto bona est na bunagana bato ba kufa Félix a komema bato belé na kati ya distraction ya concert à le 30 juin bisika oyo boy ils ont déjà préparé parce qu'il y en a qui quittent plus de 100 soldats rwandais et puis na ba résistance ya bato musu ana kisane na zoyi sabino ba rwandais bazali mais baza protéger toujours mi tout nation nani aza ko protéger bato wana jusqu'à preuve du contraire et banité na Lubumbashi ndeko mo benga kingai on a ko déplorer toujours la même situation on a ko yoba non ndeko Bruno yo mutu obelaka biso yo mbunde ya mboka tala surtout zoza nango na kati ya province na biso ya côté qui a boula zali gouverneur d'ailleurs ils ont la résidence moko o ba rwandais baza ko kota au vu à la portée de tout le monde, plus de 30 véhicules en complicité avec l'autorité rwandaise. Il y a un besoin de biso, tout ça pour bien que ça va gêner congolais. Le problème est est et amboka biso, problème il y a occupation tout ça nango, batu basa complice nango déjà est banni. Alors le problème autorité aussi il y a problème avec la terre foncière na biso. Donc ba Rwandais jamais ba koki ko se prononcer le coup la propriétaire mabele na biso. Ceux qui ba Rwandais ba ringi ba na Congo, ils à titre que non baza ba locataire. Na kati ya mabele na biso et non ba koma ba propriétaire na kati ya mabele oyo lolengi bango ba kolenga. Yango toza komituna nani azana ndingisa ya kozala mabele nani pasa na ndingisa te ya kozala mabele ba komani. Yango tozo mituna awa boy. Je crois na kati émission oyo toza ko solola. Kotalisa bino nini oyo boy eza koleka na kati ya mboka Congo parce que le monde entier silence radio plus de 12 millions de Congolais ont déjà bakufa mutu moko ta kolobela ngo en complicité ya très Chilombo en complicité ya ba leader politique congolais oyo boy ba yebi très bien que no ba corps ba signaka à l'époque ya Raymond Chibanda ndelelo oyo boy makambo oyo ekomi ko rattraper biso ba congolais na yango biso baso toyebi que Félix Chilombo Tshisekedi digital traître de la nation na ba source crédible Félix a yebi déjà que élection ko ça le matin bazo kene na glissement oyo boye mwana Congo yo vandi osana kati ya bolema osana kati ya distraction osana kati ya pongia kolala olio la muka otelema oya ko se joindre na bituma na biso bande ko Lumumba bande ko Bruno Mimbenga oto za ko bunda to za ko sensibiliser ko la babouk les laboureurs ces affaires travailler prenez de la peine mais fort dommage que batu oyo boy bazaki censé pour na ko telema ko soutenir bitumba oyo boy bazaki sima ba leader politique ya mwana bozo mona tant to sensibiliser bande ko pour que notre se joindre to conjuguer ba effort ensemble bande ko balingité parce que bango bazo kanisa que no ba leader politique de mutu ba kobimisa situation oyo to za nango ya Congo na kati ya opas ndenge na bisaki mino ce 30 juin les jours fériés oyo boy journée ya indépendance na biso bakoko na biso babunda pour tous indépendance oyo to za nango lelo mais na kati ya journée wana eza na ba activité ya minene oyo boy ya molili occulte pouvoir à place eza ko préparer concert oyo bakokanga circulation bato bakotambola te yango nga na bisala bino baki kongomani boye ba yango ata bino bokangi mitema ba congolais lokola tokomi diviser au lieu tozala soudé biso tolobaki jour wana eza jour ya indépendance oyo boye bakoko na biso babunda mpona bitumba oyo boye ya indépendance oyo boye batumakila na bango sopana lokola Félix aza irresponsable capable ya koassurer sécurité ya bacongolais concert ya le 30 jours kobetama te tokobunda na bapropre effort na biso avec détermination toza nango totie yango concert à le 30 juin toyebi déjà que nous déployer ba service ebele mpona koluka koempêcher biso barésistant oyo tokoya mpona kointercale concert à Werason concert à Klawenge ekobeta te jour wana yango wana nazoyebisa bino lobi bandeko nyonso bolandaki yango ville côté ya est ya Bunagana eza na maboko ya barwandais oyo boye
baza soutenir ba M23 et puis ba Ouganda na bisa bino que non mwana ya Yoweri Museveni baka muto ko attaquer oncle na ngai Paul Kagame akuta na biso na nzela na ye lelo oyo boye po bon la complicité ya makambo to bana ko bisa bino que non ba accord Félix Tshilombo signé et ça ba corps très diabolique lokola batu ya bloc patriotique prévenait lelo Uganda afungoli frontière na epona kolekisa ba Rwandais baya de lelo oyo baye kozwa ville ya Bunagana rôle ya armée ya mboka eza pona ko dénoncer te armée congolaise eza pona ko bunda pona ko défendre mabele na biso parce que mabele ba kuiko saka na mote mutu nzo ta kuiko za la propriété mabele lelo oyo boy bazwi Bunagana ba Uganda batikali ba Rwandais nzela baleka menga nazo mituna selo histoire ya mboka na biso Congo soki mboka lokola Burundi ezo telemela ba Rwandais parce que il faut to bango pe na histoire biso to kozala na balabala je crois le 30 kozala na balabala pour intercaler concert à Russie le 28 kozala liboso ambassade ya Russie le 30 intercaler concert ya Klawenge le 28 kozala liboso ambassade ya Russie pour na kokene ko yebisa na ba russe que biso peuple congolais tozana besoin na bino to bengana batu oyo boy to bengana ba Tshisekedi na ba Kabila bien que Kabila pas coopérer na ba russe mais problème na biso ça il faut nouveau paradigme pour na changer situation Congo na biso parce que le lobo moni monde tie moni yango Uganda zo soutenir Rwanda si ma batu wana ba pays lokola Angleterre autant Europe ba mwana nyonso baza kusa ba manipulation na sima na biso to mona ki malamu ngana bande ko Lumumba il faut to kita pour na kotali c'est que non Poutine ata yo kangala biso mutema mais biso to yepa non jusqu'à ce que Poutine a quoi intervenir pour la cause ya Russie ndenge na bisa kibino Hollandi ngona ba déclaration parce que pression l'équipe mikolo tout ozaki à cheval pour na kokene okuta na ba autorité russe Bolanda ki yango ambassadeur russe na Congo a mbaki biso et puis alobaki baza prêt pour na ko soutenir biso ba jeune congolais pour que non sécurité est ya mboka na biso et se rétablir parce que tous les états souverains mutu moko te akoki ko zwa souveraineté na biso asakana yango ndela bana ko ebisa bino par rapport à makambo ba Burundi makambo ozo le kana lelo biso na Burundi depuis fait président burundais Pierre Nkurunziza Burundi eza Mobutu mutu formaki ba Burundais sur le plan d'administration sur le plan makambo belé donc biso na ba Burundais tozana ba relation malamu de bozo mona biso tozo kota ba négociation accord diplomatique buke ba komi ko fungola biso porte bino pe bato bo boy ko soutenir bitumba oyo zamba yebi je crois que no bitumba biso zo buno za bitumba mboka pour que nos Congolais nyonso à se retrouver Congolais nyonso à la sécuriser à zo transport à zo mai à zo loko kolia. Selon l'histoire entre Burundi et Congo, Mobutu a aidé Burundi. Lelo oyo bonenge ba ambassadeur russe ba komi ko yamba biso. Soki biso to sengi Burundi. Aya pour soutenir biso, je ne crois pas que ekozala eloko ya mabe parce que ba Burundais bazo kamwa que bango c'est seulement baza un pays estimé à 20 millions entre 15 millions et 20 millions d'habitants. Mais pays a plus de 120 millions le Congo, tous sont incapables. Yakobunda na ba Rwandais. Mais eza nini ba Burundais ba lobi avec quelqu'un qui va se donner na bango, baza na possibilité ya ko intercaler Rwanda soki biso tozaki na gouvernement responsable ba autorité apata punya ote tozana bango ba Félix Burundi eza capable ya ko intervenir na kati ya makambo zo lekana est parce que zo lekela ba Burundais jusqu'à preuve du contraire ya wana na bisa bino ba Congolais avant que même batu wana ba ya nde bozo mona biso ba prino tozo bunda na ba makolo na moyi nini butu tozo la lisu na banda ote biska tozo kola parce que toyebi que non makambo oyo boy eyendongo makambo oyo pona ko silisa yango ezo senga na jeune courageux nyonso Congolais atelema abunda lokola nde biso tozo Côte d'Ivoire oyo tout l'allié ya Russie aza allié na biso komelaki ba autorité ya Kiba komelaki ba autorité ya Venezuela ba ambassadeur na bana ba consul na bango na Congo ba inisi biso ba koyamba biso dans les jours à venir yo sikoyo vandi
tango biso tozo ba démarche oyo boy yo vani na ndako ko seko ko zela to ke na maponami to ke élection ezali te parce que Félix azana singa kingo na bisa bino ke Félix azana kati ya moleke cela veut dire ça ba instrument oyo ba koko na biso banda ko sala ba mbisi tina lo basala yango soko kozi na kati ya moleke po bima eza facile te ndenge Félix akote lelo Bunagana tombé par marque ya stratégie ya gouvernement tozana yango est-ce que boki ministre ya communication ya union sanitaire lobeli yango est-ce que boyoki Félix ya lobeli yango Félix na Paul Kagame na président angolais bakutanaki avant bakutana na roi Philippe awa boy bazalaki na Angola bakolia bakomela ba champagne telle dimension ya mutu bino bozo kanisa ke Félix yende mutu akomema biso na esengo akomema biso na bolamu or le Congo nous appartient, il faut que biso ba Congolais bana mboka to telema to bunda poto benga na batu oyo lelo Rwanda na ba Uganda ba sangani ba bana ko photo la mbanga na bango ko ba ke diplomatie ya chef de l'état ba Uganda banani boye tala diplomatie lelo oyo boye ba Rwanda ba ko kota na kati ya mboka na biso parce que makambo biso to lo bakango za makambo pa mapamba te eza makambo oyo boye eza a source comment est-ce que to yiko ndima toi effacer histoire ya mboka na biso ndeko zo benga biso pardon to ça na kati émission okomela biso comment est-ce que mboka lokola Congo to za ba dirigeant naïf lokola o to za na bango lelo oyo boy batu na batu ba ko mona ka ba intérêt na bango mais intérêt ya peuple ba ko mona yango te nazana lettre moko awa boye ba tindeli na kati ya oni o ba Rwanda baza ko loba nini keno génocide ya Rwanda na RDC ba kokosela ba Rwanda makambu bango bayebi makambu wana te oni akotela bango lelo o bo Danemark yepe wana mbwatele pa pona koya kozwa ba réfugiés nyonso bakenda ko luka vie na mikili ya poto batinda bango baya na Rwanda siko yo mwana Congo yo vandi batu wana nyonso tango bazoya est-ce que bakozwa ba okoma ba propriété mabele na biso parce que différence ezali entre chef coutumier na chef de terre na ba patrimoine o ya biso tala niveau trahison ya Félix Biskizali soki to bundi te biso ba kongomani ndenge bazwi lelo Bunagana lobi bakozwa Beni lobi bakozwa Kisangani lobi bakozwa Mbandaka ti bakoya ko parce que baza déjà na Kinshasa awa boy baza na Lubumbashi ba Rwanda wana nini ngoyo mwana Kongo kozo kosala tala na mikolele ki bazoka fali pupa pona koyebisa ke no fali ya kobeta concert pour que no bande kono ba africain ba kota ba kufa be kozala na profit na biso ba occidentaux pour que to continuer toujours kozala même mise pour na ba africain lelo oyo boy bomoni ba yeba pesi ba wera son mbongo ba pesi ba Blaise Bula mbongo ba pesi ba Adolphe de Minguez mbongo pona comme ma peuple la distraction tandis que tant qu'on concerne les 30 kobetama ba Rwanda baza ko accélérer machine na bango ya kati ya occupation yango wana soki to sirapé na maloba papa Honoré Nganda lobaka bolinga te peuple congolais boko bunda pour mboka na bino problème eza ko traquer Félix ko kanga Félix menote parce que mwana mobali wana soki to tikiye Congo mikolo ebele boko benga ngai que l'homme de la paix doit quitter nos esprits boni makambo banda ko ebisa biso c'est le moment yango o bobiso to so bela lokola ba batu oyo boye baza na kati ya dessin ndenge Jésus Christ banda ko loba Bunagana tombé Félix na kati ya bienga na Kinshasa ako fêter anniversaire na ye olie ko zombongo wana a disposer yango na kati ya armée Félix azo préféré ko fêter anniversaire na ye na batu na ye na basi na ye na bana na ye bazui Congo bakomisi yango lokola eloko oyo boye eza patrimoine na bango alors bande ko na ngai oyo boye ezali suma po botala ke mboko eza na lisuma roi Philippe na Lubumbashi bande ko bandaki kosala spectacle ya soni mutakala na bango ebimi tous ces indices ça autalisa que non le pays va très mal les malédiction aux ana président lokola Félix koto boy mitakala ba étudiante na IPC eza kobima kuna na présidence ya Félix un conseil a fungola raison na e oyo boy asena ka mitakala bana basi na biso ba congolais soki to ebite ni na sala kanango to ebite tala musala Félix na ona Congo donc Félix a fungoli na ba conseiller na ba société ba pornographie oyo boy
congolais tant azomona ba image wana oleza la constater pour makambo mboka nyonso neza kaka pour la distraction de bomoni jeune fille wana IPC akufi pour la soni parce que Félix azo comme ma peuple congolais na distraction nde nazo ka wa boy député Obo Steve Mbikai ko ba non Félix e fa bengisa na bisaki bino a boy beaucoup ka ba ko bengisa au concertation dialogue parce que ba bi que non peuple congolais quoi ça peuple moko naïf ba ko mema ba leader na bango to kene na dialogue to kene na concertation boya to vanda yo zo primature yo zo ministère oyo boy yo ko lolinga makambo ya nini boy yo zo oyo c'est ça tinde bo moni ba ko bimisa ba photo ya mitakala ba fille na biso parce que ça pour ba mema peuple congolais na dissertation lokola congolais za mutu oyo boy alinga lisano alinga ambiance nde bo moni mission au Félix aza nango pona Congo yango wana menga na bengi sio mona Congo boyebi ngai bino mimenga na za mutu na respecter maloba na ngai soki na sali yango te c'est que peut-être que non tozaka bloqué limité par rapport na ba moyens o tozala nango pona kosala ba action yango na bengi si bino le 30 juin au conseil de kobeta matin le 28 tozana ambassade ya Russie pona kosenga bango soutien ba ko intervenir ba accompagner biso ezata no ba ko bunda place biso mais ba soutenir biso ndenge ba jeune Mali ba ndenge kosenga bango aide pour que non ba ko mapé autonome lelo oyo boye monde atie komi kosenga biso ba Rwandais ba lingi ba monela ba Congolais mais ba Burundais baza na souci ya ko sunga RDC Burundi zamboka oyo boye baza na budget soki ya 2 milliards mais bon tala bango baza ko tia mbongo na bango na domaine de défense et sécurité États-Unis za na 600 000 milliards na domaine de sécurité mais Félix Moussa na ka ko somba ba mapa ona ba mituka Alix bazo boma bato gouvernement capable basoda ka ko dénoncer basali boy bango bazo le kana acte tant que Félix azaki na roi awa boy kuna na Rwanda na Uganda bazo former ba militaire o lelo ba koti na Bunagana eza ba jeune o ba sélectionner yango yango ngai mwana Congo Bruno Mimbenga les résistants na bengi si bino peuple congolais totele mana mabanga na ba flèche na biloko tout opération to bana ko traquer ba Rwanda baza na Kinshasa awa parce que soki to tiki batu oyo boy et ko za déjà trop tard et puis to tikala kaka peuple oyo boy ya koloba loba dena bisi bino le 30 juin ils a jour il y a une indépendance ya ko na biso il faut journée wana peuple congolais bozala et bene na balabala pour na ko telemela concert ya bondoki o Félix a comme ma peuple congolais na société na bango ba porno ba fungoli ole ba baza la concentrer pour na makamamboka bango bazo bima pour na distraction yango na bengi yo des activités phares wana tozobuda le 30 juin pour na ko telemela concert wana ko beta matin le 28 toza na ambassade ya Russie pour na ko senga bango boya bo soutenir biso tout se débarrasser d'un régime criminel, régime impuissant, faible, autre chose dans Félix, Aébika, Lata, Aébika, Mokote, Barwande, Bazo Boma, Félix est capable. Dès la Bengi Simino, Bobenga Bissona numéro Zaliwana, plus 243, 81, 73, 11, 702, plus 243, 81, 73, 11, 702, Wana Soki Bino Bato Bolingi. Changement biso to moni zanzela baris parce que si ma baris ndé atangi bino ba autorité qui va biba pour recevoir biso dans les jours à venir parce que biso tous on a besoin ba les nyonso au Russie ça na bango il faut to toquer na ba porte na bango parce que situation à Congo les autres senga biso ba courage au ka ba bino mimena to telemi to zi responsabilité na boko et puis to senga accompagnement ba mbuluzi ba koko na biso ba accompagner biso na bitumba voilà l'importance ya bitumba na biso ba programme to za na ngo yango wana soki que vous avez touché au Lingamboka na Congo, au Lingamba leader politique te, au Linga Congo, yaka au participer na kati ya bitumba o biso tozobo. Ya lelo na soki awa boy, soki nzamba lingi, tukuta ina bino na mikolo ezali koya matondo.